père outil déjà boloko to perdre ba jour ebele ba faux musique to yoki mingi tango aye faut musique ay beta maté bon on a beti fali abimisi ba rumba na science fiction et seyo papa maman père moko boya père moko ayebisa inga alobi na classe tango to bande ko tanga so ba pesi o restation moko eza ya mukuse atokomi mpaka koloba musique eza restation te banzembo ya ba lita bembo ndeke wana bango basala ko restation mwana mwa muke yo ko leka zoyoka biso na mboka na biso to yemba ba rythme wana te akasi te ba partenaire ko to ba chaki te puis su mama na mbula mais batu ba poli na mbula bazaka ela kisake batu balingi faire gola place ela kisake moni malédiction nyonso ya Congo malédiction nyonso ya faux musique lobi to sisa kyang batu nyonso basukulami batu nyonso balongwe botutu bazali ebele biso za bata onja te mbula ezebeta mais to ye to poli leader pas poli ba leader muso ko uta neto wana bimili kola karapola osala fier faire azo yambana na bato ayebi yota yambi yo apesi mbote oza na solo mapeka yebi bato bonya yambaki lobi ba solo mapeka ba musique ya mabebe toyeko yeba ngwa parti a faire gola toyeko ba oya za leader te wa za vante otala ka baze kwa bobite waze kwa za leader te aye abanda ka banzembo ze banda na lui waze kwa lisusu ko ta tout le monde na o eza porte parole privée awa tozaka na mawate awa biso so to lobo meki biso to ko tirer yo évolution ya zalande na rota na $100 au budget ya mbongo mobimba mdamasa mbongo ayemo te to sala mais to take pe bangunya ngana zape pona ko take les 19 to pesi bato fele les 12 to zawana les 12 bozala na rota na $100 na juin na pesi bino rendez-vous na grand libulu photo 6 à masolo les morts, enterrer les morts. Quand on a laissé les morts, enterrer. C'est tout attaqué dans le bibiso tout attaqué dans verkis tem loisé kwande soki ndeko a verkis alobaki ke biso le 19 to cha to linge to yoka mama to bite o azandeko ya verkis mais oisé kwa parolier musicien te parolier o asara banzembe bandina mutu soki na mutolo nzembo yoka a proposer quelle proposition pe le 19 faux pasteur na biso Denis Lesi. Oui, pasteur Denis Lesi quand qui bon là na poto ba combattant ba menacer. Kazina yebisa ibino faut ba menacer ba elongia bongo na poto za raté. Elongia za wa likayabo. Ebi meelo moko kola nzombo siko batu na poto ba mona elongia bongo pazolo baza congolais. A ofingisa biso. Ya moni ba combattant ba osa tu ba bengana. Batu ba yete. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec divin invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango. Jardin d'Eden. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinope promotion. Congolais à Pamba. Maison divine. Badi ngambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. En concert de bienfaisance en faveur des enfants malades et des vieillards, ce samedi 19 novembre à 19h30 au Memling Hotel. En première partie, Eric Jompoy et le Jompoy Mania Music. Droit d'entrée, $100. Pour tout contact, contactez le 081 62 38 753. Une production signée Human Fay ASBL. Yo
Kavana wapi ya Christian de Campes Benilo Kaso Congoli solo. Hello guys, hello à tous nos abonnés. Et alors, je vous aime beaucoup. Vous m'avez beaucoup manqué, hein. Voilà, c'est Béni Locasso, la Queen Bee. Et alors aujourd'hui, nous sommes venus toujours dans le cadre. Il y a une actualité, alors mes informations à temps réel, tout le monde va événement et les canaux qui lobby. Et alors lobby sont tous à Kinanda. Puis alors moi j'étais à la maison, j'ai tenté, il y a aucun aéroport, il y a un dit lobby, mais alors je dis de big félicitations à Papa Hervé Ferregola, en tout cas, réalisation qui toque, on a Sibino, en tout cas, Gaulois, vous êtes très fort, vous êtes vraiment fort. Voilà, et pour ça, je ne suis pas seule aujourd'hui, donc mais un peu pour ça, analyse, il y a Mambo, les canaux qui lobby, il va bien analyser. Ça analyser, il y a ça l'analyse, il y a musique, tout ça on a analysé, on a bien à dire bonjour. Bonjour. Bonne santé. Et c'est moi dans une monité na ya là. Analyser ça, analyse la musique qui caractère ça, même religion, même politique. Tout est celui que tout ça tout analyser, même manga yé moko tout ça là qui analyse. Et bon, la musique na yé pour na sepela mingi na faire rigola. Jésus de nuance. Na tala kabolito inangai yoka ba musique mais na tena musique nini ona ko yoka na za na mutu nini otoko ko matisa na Congo. Poza lokola lumière lobi to yoka sonité ata kutai na ba Ganaye ata kutai na ba Sénégalais akolongola bi ya moni faire batala ki mo ko pour makambu pena ezala mbatu pena ko tia po faut analyser la zalaka ya moni na orchestre fait egola na zalaka depuis kala mena yaka kate na yaka nde ba réunion te na yaka répétition te engagé bazioka comme bureau tout te analyser la zaka misi nga zaka porte parole privé ya faire egola donc ngana faire ayebi ke lelo va faire to et bien on te parce que tu porte parole il y a faire azalaka moko le trésor congolo je pense trésor congolo za ba trésor congolo ba porte parole chargé ba porte parole ya mouvement na nenga mouvement mais ngana za porte parole privé neti sankara nenga za na wera yango wana donc faire ko voyager na analyser na ko vanda na yena TV combien de fois tu vanda yoka te na ngana lemba ba voyage te ngam na santé ko le quand même nani musicien auta pa jibo na bossa na kombo na Abraham siko na wera Abraham akenda poto combien DJ Viris akenda poto combien de fois tu vois bi santé wapi santé mais ngana za na kini te na zota zaka bato yo balobaka mingi bazofinga bato ye azoko mitala te yango moni na loba te santé na ye ko kana yanga te mais ngana uti poto te na taka na kini ngati ko na za porte parole privé ya faire egola donc nazo dépendre na faire mais sengaki na ya na sangana pe na baninga yango moni toza na ba gouver toza na ba fiso frappe toza na ba rôle nezala ni kuna porte parole pe kara bon balobe li bango pe ba porte parole ka tozo lobe la faire aza pe goloa donc alingi pe faire mingi ozo na ba ibula tozaza ebele na ba bogard de la presse na ba bogard de la presse toza ebele moni toyaki na groupe na biso ne toyaki boye toyaki na dibisi na dibatu dibisi analyser ce que tu as image tout nga mo pe na baluka na koma sécurité ne tu lobi na to ça il peut faire sécurité pour to limiter diamant vert be bakaka boy mutu na biso place makambo za bangunya bazanga kate batwe ba yake bele lobi mama eloko moko na kamwenga moko pe na lobaki yango na bato na bi s'agit eloko esalama pona ebisa bato makambo ezeya mais bo wando saton na full wana te ka biso to yebisa ki bino biso to loba te to sali stratégie ya ni onja ni kibi magie ni eloko toye talaka bodio na latio bato bazo demander événement te musique te concert te to joyeux to laxate ba partenaire ba accompagner bino na kasi te ba partenaire ko to ba chakite puis su mama na mbula mais bato ba poli na mbula bazakaka et là que bato balingi faire gola place là que moni malédiction nyonso ya Congo malédiction nyonso ya faux musique lobi to sisa kiam bato nyonso basukulami bato nyonso balongwe botutu bazali ebele lita bembo ndeke azali
oyo abetaka faux musique ebi ndenge na oloba boye bato ebele bayebi Lita Bembo ayaka na mboka na biso aderange bazaiko aderange bafranco aderange bato ebele musique azoyemba nzembo yuda batie na croix aye koyemba tala ndenge naza kobina lokola nyoka kolo kwanga akenda abunga atikila biso ka atiaka kongo oyo tomona ko akenda kolamusa bato ebembe abetaka faux musique donc bato babetaka faux musique bawumelaka na bango te ndenge moko na badikirole oyo kotosele ya uta ndenge moko na banani dikirole abwaka nzembo papa somi vese pa yoka pasi na mokongo abungaka abwe na bajiri kwata babunga donc faux musicien awumelaka nete mais siko faire aza lokola baoke jazz donc ata mkolo nango akufi me eza donc ozokumisa okese moko oza na avenir mpe okese moko leader azoyemba bien ayembaka mpe badetante banzembo ndondondondorodo po ana faux pas tozalaka mpe na confusion na bachinois tokasa bachinois nyonso bakarateka bachinois mpe bayeba kongo nyonso bamusicien ya omoni balider babima ebele na mboko donc lobi il faut bato bakamwa basepela abeti musique te et puis sous leader a polimbula ko banda au port tolongwe banda 11h soki 12h to ko koma 16h ba 17h et puis sous tango aye public ba bi mekana no voix to yoka faire gola ye wana na kasoko mona tango ba relaxa ko mona faire gola ameki ko yemba moni ndenga yemba kana studio ndenge ya yembi mona mobali wana en tout cas ko kumisa faire gola ezesengwa na sepeli pena na bagolwa nyonso na sepeli na batu nyonso balinga bonne musique ba misu bazana bango bagolwa te me ba sepelaka na mwana mobali wana poazo yemba musique ya bien et puis surtout sepeli na Congo ba musique ya mabebe toyeko yeba ngo a partir à faire gola toyeko ba o azaka leader te o azaka fantera o tala ka baze kwa bobite waze kwa za leader te aye abanda ka banzembo ze banda na waze kwa lisusu ko tout le monde na o eza porte parole privée awa tozaka na mawate awa biso so tolobo meki biso tokotire yo évolution ezala ndeni quand vous venez de tibengana et bengi na plateau nanga c'est pour parler de faire egola kasi yango na bito tozobela te soki nazolobela waze kwa ayebi le 19 faire egola robeta est-ce que waze kwa yebi yango ayebi eza formé po tozwe autorisation tozi ba papier nyonso eza formé waze kwa zaka pasaka na kinya tata ka te proposition ko sala te omoni waze kwa na batebele ba yeba katana mayela bo ya ntiki me aza mayela bo moto te et puis suba waze kwa so tali bango bien mayele soke leki mingi mutakoma na problème mutu on doit comprendre il y a un problème mutu po yo moko tali Jésus de nuance les 19 et puis sous bato ebele babundisaka yo somana Carlito alobi po na affaire alobi te monsieur mona ba malange Carlito ani mutaka comment ata mutu mais za chanteur bo denile sikutu pasteur alobaka faux pasteur wana alobaka te mais sikutu ba faux chanteur bangonde ba yina ka faire ba faux chanteur aujourd'hui tu bawaze kwa wana ba faux chanteur aza parolier na courage mboka ndenge za ka chance loko pamba comme musicien yo ko proposer le 19 oyo muninga a robeta conseil le 20 peut etika la vie et puis tu as retrouvé na yimiko ndenge nini azo welela nana tie eze yaza kana arranger ba musicien yaza na arranger na biso ba parolier ba toto sala ba cha na ko biso ka elo mo yebisanga matanga wana oyo waze kwa proposer que za le 19 wana eza matanga n'importe qui te laisser les morts enterrer les morts s'il vous plaît quand on a laisser les morts enterrer eza waze kwa te bo s'attaquer te to attaquer na lo bibiso to attaquer na verkis te waze kwa nde soki ndeko a verkis alobaki ke biso le 19 to cha to linge to yoka mwa to bite o azandeko ya verkis mais waze kwa parolier musicien te parolier o asara banzembe bandina muto soki na mutolo nzembo yoka a proposer quelle proposition pe le 19 soka jangene le 20 ou bien le 17 to linge to le 19 les mêmes heures faire robeta les mêmes heures ya chebe mais ça li comme on négocie parler du peuple parler du peuple kaka te muteza place ya kolelela de omoni fere biso topesa fere musala ya yembaka makamba koloba ya papa mama koloba na biso yango moni mbule beti bato basali plein wana bakimi te mpona koloba mutu te kima zala boye te soko ozoloba pe te bakomonela yo ye totikila ye makambo ya champ bato mosusu so bakoloba te ngande nazo autorise ya kozongisela waze kwa po toza bamaster
na fingi ete so na fingi ke mutu munene moto boye na fingi ete te wana ko finga te na rappeler eza rappel azana mayela classe mais mayela bo moto ezate eza rappel na fingi ete na yebise suzu yalo ba ke o ayekola na dojoni wa kosa ba congolais mona matete no bongo matete za so bote mera na matete ko makasi de matete za ga so za mona matete ko makasi amboka be dingwe bongo dingwa yebi yake na hotel edingwa yebi nengai ayebi biso nde ba pratika ayebi ete ayebi biso nde bato bana biso to yekoli na zone kini na santukai to yekoli jidonga na sali jido tina ye na liti na zawana na yeba na club waze kwa mukolo ko yambe tuna club nini avandi na poto kuna azo sala banzembo ba melia ye na kisasa azo tala dojo ndenge bato basala na dojo akangi mwa 3 to na ba film a Jackie biloko ata na ba film a Jackie yango yebisa bino sala sport waze kwa musune bako proposition ezalaka boye tozana kanda po akosala proposition boye te faire auti déjà boloko to perdre ba jour ebele ba faux musique toyoki mingi tango aye faux musique ayebeta mate bona na beti faux musique fali abimisi ba rumba na science fiction eseyo kitoko makasi ezobeta héritier wata pe azobeta père moko boye père moko ayebisa inga alobi na classe tango to bande kotanga so ba pesi o restation moko eza ya mokuse atokomi mpaka koloba musique eza restation te banzembo ya balita bembo ndeke wana bango basala kwa restation mwana moke yoka koleka zoyoka biso na mboka na biso toyemba ba rythme wana te oyo rumba fo yebake na musique ba mitsu bayeba boma rumba oyo zotanga mais faire gola ayepo eza te ba mélodie moi fonzembo na mwana moke omoni ndeko na nga soki lelo tamboli na micro tuna bato nzembo afali na nzembo afere nzembo ni oyemba bawela ya fali po eza pasite bawe ya fere siko bakoka tete nazotalisa oyambi analyser porte parole privé ngai na nzamba yebisanga ozoautoriser ya koloba na mutu nyonso atanga moko soki na beti bambula mingi il faut oloba na yo mona pa faire ko loba na biso si mabe na mona pa faire oyo na ko loba siko fera ninga ko loba te yango na siko na mona mabe na siko na ko loba te tango na tuna ki habite nga moyena lobeza te na yebi musale bele analyser zwana ko loba azina ko loba na ya bakisilinga na ya ba trésor Congo nyoso na ji ba pesinga ndambu na komi na ngwebele ozomona musique lelo bato ebele bazo comprendre musique te rumba na biso yeke na kokufa bato bazo sauver eza kwa ba faire rigola ba misu bazo musique abapaya ba okotsa ngwa po ba menacer rumba pene kufa je l'attends faire so bobi ba misu bazo musique abapaya album a faire dynastie banzembo abeti wana eza dynastie album na c'est ça volume 1 a mélanger on a ba rumba te oyoki na rumba te oyoki banzembo nini yere nyekuna abeti yango ndenge bango babetela yango te maître nani azote te ya beti yango bongo ebo pyromane ba pyromane a modifier te soko oyoki yango rumba pena mais a changer on a modèle ozoka te abeti yango lokwa zouk mais zouk te ozomona ke fatika kana rumba kati abeti na ba rumba kati volume 2 ozozo rumba na rumba na volume 1 po yoki ba oyebi nzembo ezeri ni na rumba nzembo ba yembeli Tshisekedi ana mwana Tshisekedi ande kwa Tshisekedi eza rumba eza décalé te asangisi yango po biso nde bato lobaki te beta pe ba biloko wana olakisa bango ke yo na biloko wana kobeta koleka bango aza kaka na rumba aza na rumba te bongo bango bazobeta bango ba changer rumba bakomo beta ba rumba moko ya ba arrestation ya français moi moko lukuta bakena ngo boye bazongi nango pale esili biso za bata onja te mama il faut ko sepela ka mbule zebeta biso za bata onja te mbule zebeta mais to ye to poli leader pas poli ba leader muso ko uta neto wana bimili ko la karapola osala fier azo yamba na bato ayebi yota yambi apesi mbote oza na solo mapeka yebi batu boni ayambaki lobi ba solo mapeka na yambi bango siko leader abongo te batu mutu na mutazana bata swagi kasi me mutu na mutazana solo na ndenge na ye na ndenge ya solo mabete me ba solo etant que aza leader za kwa président de la république ako kutana na mutu nyonso te po ya na parfait eleki ba parfait tout po parfait ofera pakola ki mutu moko tazana ngo ekoleka yaye mais sikoyo aboyi te ke parfois nesa ayambi mututu mwana moke mukolo et puis soko tali ba image wana komona bana ba 17 te ba complet ba varese te o bateka na Louvre wana balaki bana mike concert mobimbo mona ba bokabaki yango bokabe ba polo ebele
ba polo ba oteka polo mutu ye moko azobimisa $10 asombi ya polo. Okay. Abimisi bato moto to pekisi bato kutu to bite boya te makambo ya koleka bozela ka ngaku na komo bengana bato na bite so image wana ya zanga bite boya te bozela ka le 19 makambo nyonso ya Jésus le niasi si bato bakoyi bato bapike ba crise bapike ba crise ndenge Michael Jackson na bando osala bakoyi bakao. Okay. Siko marque ya arrivé à faire wana o comparango zo batulokola ba ndeko na biso wazekwa po wazekwa za masaranga ozo ba wazekwa ba musicien te ba parolier lokwa ba wazekwa a proposer ka day jour ka ha kasi po na moni aza problème mututi makamba zo lo ba kwa mutu esa bien te asa mamulo kwa mona ntemi ndenge kala basa te wazekwa te biso to na bina bubomite ko yanga na yo moni ba plein. Na yaka te omoni stratégie puis ou analyser la parole à l'équipe même wazé kwa ko banda lelo ti mukilege ya na na 8550 cha 7550 mélodies ngai le succès ni bandi mo la bien succès wenge musique à maison mère wenge musique à maison mère banzembo ekota basele yo bazwa ba cri babili bazwa ba cri na sala petit na ngamoko boye petit na ngamoko apesa ka bato ba cri pourquoi demain nana ebiete azalaka nanga donc ba plaisa na ya su na TV na sali kwa kusa omoni aliro to kenango zelo yo ka makambo eze ya ofera zo yana makambo eze kasi makambo onde toza pour bana pe to va no abandu baneka ko attaquer ba tozo attaquer ba tu otikela tata na loba to loba après nani arrivé à faire rigoler préparer les bisonines. Les 12 août na rotana $100 au budget ya mbongo mobimba mdamasa mbongo ya mo te to kosala mais tozo take pe bangunya ngana za pe pona kotake les 19 to pesi bato fele les 12 toza wana les 12 bozala wana na rotana $100 tala concert $100 aza akomi muta biso te yepa zo attaquer ka te otake te ndenga na olo baboy bozo image obola ksa Kenya aza mutu na ngai bola ksema somoka omoni soto tali na calendrier bato ba yamba ba bongo eza ba wera nsoni non mambo bosana pe parce que Ken aloba ki bosala bongo te Ken aloba te Ken inde ba video eza ba oche na lobi ba cha video Ken inde akaza ki fera za na batute biso siko bango lokola batiliza ka mingi ba onja ba kanja ki biso to utiliser kib magie ba muta utiliza onja zate Dans les biso te bakili ya onja biso tiko bango bakaza ki to utiliser kibi magie mais biso utiliser le côté to utiliser mbula ze bete zo sukula botutu zo sukula batalika zo sukula ba manike nyonso mutalika suna minute on a biso libumune kiti po libumu wana ndikita ane sila rate maya zui boloko afera yebo manike ngai na transmettre ye manike face na ye zalo la ba vietnamien pona monde na biso ya Congo tozana mwana mwasi ya congolaise elongelo kwa manike te ayi apa faire goal a chelo boko likolo elonge bongambala moko po fera ye pona ko bongisa bata bilongi mabe na mabumu minene mutalika susu ya nani babia ndena babia saini na ebika prince babia se akufa kokote te babia pa zo mwasi abongo na dringi azo mwasi abongo na dringi po kofi na lobi a kofi akotila biso ba Rwanda oyebite Eric Tudi kofi bando mélanger batutu ana musique na biso to sangana ba angolais na ba libanais bakota babeta ka musique na mboko na biso to kipara bango to yebi bango te ba libanais musu ba tiaka munoko a to beta na Angola stade tondi te yebi Robino yebi Robino na Robino finalement voilà fait Egola le 12 déjà na Rotana $100 do lobby déjà na Rotana le 11 août lobby na Rotana $100 to lobby na biso te to promotion te mais ya rotala siko OK ya rotala on a bibe stratégie na biso eza ko ya bango te atata to ko balula stade wana to ko tengi misango stade tengami match ke beta malisu te to kende ko luka passer mais fallait faire à luka mo musu sorti pas ke kana au retour oh mon nyonso bato ba barat mutu nyonso ba na koti we c'est ça mo ya mutu te il faut créer le musu a créer le bon biso to ko bombarder nga déjà na créer to ko bombarder stade bombo tozo bombarder stade to ko bombarder stade le ko yo lingi mo wana bato bakenda ngote po mutu so linga mela maya lo ba ngo ka mutu moko lingi ka moiti kala pa mutu moko to ko bombarder stade wana mais les 19 ne
tozo sukula Congo ba député na biso lokwa bakota na assemblée wana bakanga ba motion basalela yango te pona nini so ba bimi ba fini bango siko fera lingaya akotisa bango molimo moko poto ko sala place ba député ba kozwa akobokela bango molimo ya tout puissant ya chendelela elongwa mbala moko ba député ba komo sala ba motion après conseil le 19 au mona biloko ekiti donc on appelle guerre ici na est biloko ekiti guerre ici na est Fatih Beto ba oli mukili malgré tout le côté guerre asisi me kolia bazoko kate nzandu pe silate na lobaki tima kambo ke sila zando ke silate kuna to sito kota mangambwana na yebi gozo banga le tenga mambwana na kota on a yote na bona to créer ba problème pamba partant to kota te parlons de faire rigola le 19. Ma stratégie est déjà pour la concert. Bon, avant que le 19, l'obita en Tolongwe, tu es na Wileri. Ouais. Faire le goal, le Senga Yamata. On aurait essayé le roi aux zones en balamant parce que vous avez vraiment. Te, Amati, tant Amati, tu vas senga aloba. Alobi ndenga aloba giwana, yikolo, faut lisumoko. Lisumoko zetala, lisumoko zo zimele. Nenge zali. Asisi a yebisi bino esengi, ali avakende, atali gabo a signaler ngabi analyser ngana kei na ngakei. On a analysé la matinée à podium plein à bateau batikali sans faire rigola. Donc il fait rigola dans la bolingo. Il y a un moment où il y a bolinga bongisa musique na biso. Abaxi elo comme on a musique na bossa un combo na ngoboy. Donc il y a ligne musique ya lelo ataye azate bato bakoya sima baye okuta rythme po ba sepela. Ezate neti batantini mususu bazoya babo marumba na biso lobi musique ekufa to banobi na musique ba Ghana obi ya ba Sénégalais. Même style peut faire gazo beta. Même teye pa landika elo moko. Alandina. Abakisi musique te ne ba kester ba bakisa ki ba. Omoni sanction pona oyema bazo beta sanction faut la grâce chanteur. Kozala ko ba chanteur na biso ya ba détente. Okokoka to osala ba orgam na ba demito siko fere loko ante ko yema na sanction tuna lwa mbo makiadi tuna ve po ve veriki sa kufiye mtabanda obeta ngeza ma sekite siko fere gola ya akwa azongisa ngo na musique akotisi ngo eza jete azobunda pona rumba tangu fere azokende atikelinga tala bino bozo wela makamba ba plein ngape lobi na saki plein na wileri on s'attendre na ngote oh nandeni bondo s'attendre te biso to za na communication communication ndeni kuna déjà car ponga mona ina 4 car 4 bis neni kuna botondi kuna totondi et puis tout puissant ya chendeli les ali po biso nyonso to yebi be stratégie tout to kaboli pa polo te to pesi pe mbongo te to pesi pe bato bambongo te to kaboli ba polo ba polo bokaboli te bato basombi $10 bato bazwi ba polo na bango neti bilamba boza golo abosala comité ba pesi mais ya muto azoleka ne to pesa bo to pesi te o faut somba ngo $10 bato basombi on a ba prix na bango moko balingi ba prix est varié. D'accord. Donc il plein wana bato bazomona analyser la salle on a wileri pona olakisa ke faire azana posa ya bato nyonso basala kasi yango bo olakisa na wileri na pesi bino bo mona faire azana posa musicien nyonso congolais na mabele na ye il faut asala ba plein abeta rapper musique ya bien ezato salika plein musique ezate ezalo kolo yoko présenter biso sentir Johnny Sina na kati totalika sentir tozongi te papa yemba yemba kolekisa ba whisky mingi te yemba musalo lukaki yangwana kokosa biso te boye pe gola zongi mais tout le monde absence à Kunzardo qui n'est plus na orchestre bon moni analyser la muta vérité Kunzardo aza petit na ngai wana koyebisa yo mais Kunzardo na bata biro na te data bien rolonga te mais et c'est un peu comme basola nae wana etali mamba te a solola ya kenda anete malobeza mundu bite po eboma yo akozonga na ya kosola biro na ni bazoyo kanate na Kunzardo to etanki aza muta azana mwasi azana bana azana para azomona nete azo retrouver te azomona ko azana tufuma contre biro mais ngalo kwa na ebima kamna bango te ba obongisango bango moko soki biro a retiré Kunzardo te wana to yeba to sani Kunzardo za nécessaire na générique na mambo etali fero moni so bovandi na mutu obie ba chauffeur ba kumba ka car so ka umini mingi na car wana même elongi na ekoma ndenge mona camion so bo changer chauffeur mutu esimba donc elongi Kunzardo ebongi kaka aza na biso wana et ça la bien surtout les événements le 19 tant to bombarder stade de Martyrs bombe ya pena bon biso to za kuti noter o lo ba 3 jours na retirer mboka yo wana ba komo beta été biso to zo bombarder pena lo ko itile nenga lo ba 3 secondes o kanga France akangi donc to ko bombarder stade mais mamba ya nani
kunzardo ezesenga ifo yamba ye moko otuna yenga na yebi tina longo ete banda pa longo ake na ntokutani te. Voilà, d'accord. Alors, et ta lecture par rapport à la musique Nabiso, Lelo. Bon, musique. Banda semaine, en tout cas, moi, ça va. Na moi, la musique et la musique. Moni, bagay royal ou eza moi bien. Toza na biso be nimite net yo ebisinga Keni, na Keni to solo na. Toza la rapona yebi Keni, me mutalika so na yebi ete, soka za kanani. Manike na yebi, manike kutu biso ba to forma na Keni. Manike kutu na ko yeba, manike. Me mutalika so na yebi ete. Soka za kanani, soka za muta théâtre, soka za kanani, za kanani. Mais nande ningane munasala na autoriza ete aya bana ye nazana mwa mulangi moko amaya oyo tango fera yaki na zwaki mwa libumu wana ifo ekita ifo na melise mwa mai wana ndikita ane kita po ba jara mabumu eze ya non to mona mutabongo te libumu eze ka mupende na munene auzala analyse ne basaka analyse muto zo kumisa yebi musique neti muto akumisa Michael Jackson fois sepera muto zo kumisa Real fois za la sira ata bo gagner bango 3-0 yebi ka Benzema kocha boya kocha yo zo kumisa OK c'est moko ba chanteur bazate ba fouter na ba fouter o lo ba OK c'est nya kumisa akumisa OK c'est moko ta JB Sengondo matraki o babina danse kazaka na koba mosoko tombula yebi yango te yo OK c'est ngo bato ba Hollande ba yebi yango. On comprend de tes points à biloko à likolo. Ok, sona yo kumisa okolobani par rapport na bango. Oloba ke bato ba eko sala relève ya mabelelisi. Bango yo. Sokolobi mutu wana kanga nini? Akangi kingabwa. Kokende kuna kingabwa ti ba masina. Mais akangi Congo te me faire za Congo mobimba za pe Afrique mobimba. Na mo. D'après toi faire dans un côté quantième en fait na classement. Na classement na bandenge nini ba classement za. Te aza premier. Premier. T'es sûr? OK. Aza premier na classement. Aza premier ba to premier par rapport à quoi? Na koyemba bonne musique, ayemba ba demi tonte ayemba ba origami te. Mwana mobali moko alobaka te banda ko finga yena na zongisa te. Bisoka ndenge tutozongisaka. Ozomona avandaka na batu bien ayokaka batu aza humble tala ye tanga azoya azopesa mutu nyonso mbote aza fierté aza pete ke avandi boye fera akota na concert atili bino position moko boye abete bino babiloko lokola Jackie Chan asali lokola biloko bado de mérité aza pe muta baguntra te ozokopa me bamisio muso ava bete mona cheboye awumeli bozo bouger azo tesi na kisi akome dingwe to ndenge tsona beta biloko instrument na stade de Mathieu mona kite lita bembo masha lita bembo ndeke achaki na liboso boye achaki boye awumeli mi lita bembo ndeke na ito uye biso lita bembo ndeke lita bembo amenasa ba okese bele kalawa bakasaki ya enregistrer tile abunga po ando beta fo musique azai fo chanter tu ko ba fo chanter bazaka na ba succès bazaka na ba loyenge moko batu pe bozo landa quelque abungi mais je suis de nuance je sais obungi lande voisa siko moni surtout ba ma génération faire ya fali ya faire babunga bazaka emela kutu premier album na ya betaka eyoka na to bien ba yoka ngoye na mwasi na beaucoup misu Emilia te na lobi kaka na zo lakisa afande lisusu génération A asala album na ba yoka ngona mwasi Blaise Boule bujaka mwa mukeme okola komane gera na bar moko soki na lingwala soki na zona ki akotine makamba ba secret abunga na ye nazo biso vérité yo boya ba vérité bo yango moni na émission tozolo baboye vie verki sa kufi ayemta sali batunyo so po bo ke César soki lelo ba fere ba bima ba tutu po na verkis to boyi nani oyo nani ndeko na biso parole nani wazekwa parole wazekwa acha biso na confusion te apona soki azana makamba mutu azaka pe na livuluku na campus eza pembeni soki mbongo ezate aluka to sangisile ata ba desa na bato musu na poto ba hotel poto tala makamba mutu na ye akokuko tia date moko te na e place moko te oyo fere gola robeta le 19 ye pa bimisa de ya vie le 19 tango biso to koloba mukile mona gola tozo taquer les morts bino bona ba preuve non bilo tout d'abord futa ezali nyonso na ba autorisation tozo boso na point te me ya lingi neti to freiner biso to beta le 20 ile tala bilo wana on sala na re biso toza calé tout puissant chendele les ali ba moni to contrer faux pasteur na biso Denis Lesi
pasteur Denis l'espace qui bon na bana poto ba combattant ba menacer kasi na yebisa ibino faut ba menacer ba elongi bongo na poto ezakate elongi za wa likayabo ebi mele moko kola nzombo siko bato na poto ba mona elongi bongo pazolo baza congolais a ofingisa biso ya moni ba combattant ba osa tu ba benga naye yaza na malédiction akosi nzambe mingi asakani na kombo nzambe mingi komi na tanga kobeta na yebisa ibino pétage album na pétage za na 1 mois ya koyoka yazoka sa bato eza na succès mais bato bazo sekaye po yebi ko sexate po ba chola yebi o passer azobeta maka après mo ebunga e yaki na loyenga ekenda abagi yo biso fera ko ya bato bazate omoni ba professeur ikuta yo moko tali ndenge plein omoni makamu nyonso e balukili na sima tozo sala na bango guerre be enemité tosana bango guerre ya loya po musique na biso sani omonike omonike musique ezongi po musique za kala jibe na wera ba vepe ba beti mingi bango ba kipaka na bango sute ba komaka ko beta na ndenge ka ba garder boulot siko musique etikala na 2 personnes mais moko kaka nde mutaleka mais mususu wana alinga ko ndimate fere ka nde mutaleka musique etikala na 2 personnes yango moni fere tanga ye ndenge na yebse na bi fere faut kozwa place mo na cité du fleuve ba leader à Congo ba bando ya ko yekola musique pano me ba ya ba iner po bato ba mona ka bango te po ba leader à Congo ba ko yokisa biso soni hotel pena leader à koti bato ebele ayemba boye banda ne bande tisuka zoko ko yemba te public eze yembele faut yekusa bango yango moni mikolo eze ya fera kozwa place mo na cité du fleuve ba leader ba ya ko yekola ko yemba ozo comprendre ba waze kwa nyonso pe ba ando kende kuna ba bando yekola koyemba ba Adolphe ba Dezimbo esi nazo ibetela oto yo yambi analyser na obetelo vérité zo na bomba ba yekola ba lita bembo ndeke ba bando ya wana bazo yekola yo mwana nze mo ba yemba te ba yemba tango fera zo ya ba yemba ngo yo ka ngonde ba yemba bi fere gola ye ba pede bo batama fere gola ye ba pede bo batama wando yo konte nde to tamo na groupe wana omona ki pede moko wana ko force ba golo ezaka ko finga te to zaki na biso za na pede te omoni yo kana ebisa yo te ko finga te omoni lelo ayo za mona mwasi nazo so na ofinga mutu munene makamuke nazo rappeler ba te na lobi azana mayela classe azana mayela bon moto te no wana zoba te na rappeler que o ya tanga yango te za kasi terrain batangisa mathématique biso to okena ngo place esengi mathématique ayi sengi mathématique te sengi mayela bo moto na bwana ye moko sala banzembo mélodie bo maka e poza musicité aza nzembo neti nzembo paracetamol de vrai chant mais faux mélodie nzembo ngesuki wa waze waza ata na fait 20 personnes te opena baza bakumisa ebo ete lo baba musicien na ye yaza na ngote ya ko beta ata na nzela moko ba na kalamu kaka bo ba ofele a obeta neka 15 personnes siko bata bongo yo ya ko yebise musicien aza parolier ya mboka na biso siko photo lo ba vérité ya musala na mena courage ba parolier aza lo Pascal Poba te Pascal Poba aza parolier mais aza chanteur po yemba na ba grand chanteur mais yezo ko chetala kaka yo lo bige nga bi aza chanteur Kofi grand chanteur Kofi Olomide grand chanteur bon Kofi Olomide ko comparer na ba allons dimi ça oh nandimi po yemba ka mena ndimi na buzoba na ete les grands rankine yezo bo vani na bo saka 3 mois fo bo bebana wana beta ka ngeza caractère na et puis so azaka so chanteur eta comme DJ foye mo palo baka DJ mo pao oteki ngai oza mbongo bingeka oh viens nga gramo ya featuring featuring mais abosani yoka Kofi abosa na likambo Shaggy yaka wera yaka nabi yaza chanteur abeta rumba Shaggy aza rapper okobeta mais ye moko lelo akoma nani maloba no ne munduki ne siko yoka place yozo kimisa ngozo lingatena no bana wazeko yoka siko wazeko yolo bia za vrai chanter babeti nzembo moko na nyoka longo ebi nzembo wana muto bayembeli aza mal chance akobonga te na vie so pas zaki na mbongo akwei ba faux chanter bakutani mibale bon nyoka longo nde nani amnyoka longo za chanter ba faux chanter mibale bakutani bayembi nzembo moko soko tali na nzembo wana nandenge bayembeli yango nandenge ngai na yoki mawa pe nga ko sa nzembo ngote ata mona nanga modiri ya kota siko tala malédiction ebandi na biloko wana ngane na nzaboye
omoni ndeko na biso alinga beta na stade wana to banda osengela ye mbula to kompe to bite to osengela mbula te abeta abeta asala plein to mona musique na ye na biso to ko bombarder donc to ko beta wana x4 okomona ngo pe makambo na lo bakanga image après lobi na ngo benganga lobi da des ordres de banda ki bat téléphone ba yibi bat biloko dans kasi wana compagnie président Kabila tikila biso to ebite sengi chantier kindumba ko yiba ko senga obosani yango na kuluna 4 elongwa kate siko tile lo 4 compagnie wana na balongo yango te des autres mais biso siko ba yibite ke ba beti autant ba ite ba yibi on a ba deux doigts d'acheter. Donc, aux amours qui disent, bah, ils sont à faire pas, et bendani. Ah, au il s'appelle Balokoti. Mais, oh, on connaît, ils ont ba balolio, ba bambio, ba belenda, ba zio bord. Moutazo soit là, li papa, wa kilote, makolongulu. Mais, biso kuna muta makolongulu, azagite. Et au tala ki la telinga, kutu na beta ki bebi logo, na beta ki lobby. Na beti Weston. On est baboro, na beti Cherry Migler. Hein? De bogara lati kutu cash kush abakisina kola wana bi stratégie kazi wana tout puissant chendele la bango to utiliser ki bango po to longola milimo ba sauntao kazi puissance o mona chef kutimeto za inete puissance za ki kazi ya ba sauntao molimo ba sauntao mutu moka cha eloko moko yembriye bisori yango esenga chef kutime aza le bogara beta nenge papa wemba oya kachera banobe ngana simba mulangi na ningi sabiloko ya David Matadiki bana na ningi sabiloko ajise katanga makayamanti champion de boma donc ngane muna simbaki makambo etali oto benga olola mpungu ya kuna ya terrain soko meki okui nazaki nango wana siko chef kutime pa za zo bengana milimo wana yango moni mutu akufite batu bakoyi kaka balamuki na sima eza eloko moko il faut ko kamwa il faut ko sepela kwa bino boza bobino banani batu wana o ya AJBC ngondo matraki bango bakazaki efere bayako ya mena 3 4 5 6 ou bien to coopérer na kib magie apo bata kibi bacha biso poate biso to yaki biso moko to epouye yango moni mahambo wana evande moni loko ezaka mabe na fere gola bato ebele basoni sakeka apona voix soka zaki ndika na voix mabe mbele makambo ezalaka te so pa yembaka ba demito na ba orgami ndenge bango ba yembaka na ba contre état sur l'état mbele mabe ezate me ba yokelaka ye mabe pona nini alingi ko refese ba chanteur tala lelo so ningo yeba makambo na oloba zwa de radio Chanzembo affaire gola koza contre mutute Chanzembo ataya lidero yo lingi ba génération ba wera te ba jibete ba kofite mais waze kwa na génération nyonso cha ba wana cha sikueze beta yoka chanteur ni nazo kosa na chanteur ni nazo yemba place ko comprendre que faire gola za mystique on doit comprendre kozongo paraparate po biso lelo na Congo to comment okumisa batu na ba sentiment on a les naissances joueur à malunga za nete mais botondi plein bozo kumisa bango ale ba poli 3-0 bokete bolo bana bango bo beta mabe bo somba ba jouer ndenge moko koto ko bo bana l'idée travailler ozoko ko yemba te ndenge ni aussi sanzemba mobimba te to yili yo plein okumika ko tala biso bo komo présenter biso ba sentira Johnny Sina. Oh bah somba banambo. Le peut faire aller là qui a mon plan dans s'attendre la montée. Apparemment mi baraté ou yazala. Ah, siko. Mi baraté Te aimeye bio. Amiyebi mais siko azalaki na akansaki ke nenge mbule bete bele toko kende. D'accord. Nenge to yaki wana mais amoni ke to signer to poli na mbula. Yango moni pesa ki courage na bandenge wana ka toloba wana. Chimene di koko na poto na pese mbote momia mikolo mutazo réunir na Paris. Aleki ba momi nyonso poye nzamba sali ya sika. Jour na yeso alinga bima bakari nyonso mona batie ba minda blé. Chimene di koko. D'accord. Et ça peut moi quelque chose après. Le trotto de mode à des matra banga kapola odi kapeli azazo bataza maele pesira. Wana grand Petre. Ba petit papa al trotto de mode à des matra banga kapola odi kapeli azazo bataza maele pesira. Rossel ba kwa 1600 francs mobala couleur plus que couleur. Retourne à Brazzaville. Wana zoya. Mettre pas d'entrée ba glace léopard du Congo balola bango na kati ya Paris kuna. Wana bata makasi na kati ya kinyo bango nde basimbi mamba fere gola. Jise katanga makayamanti. Ba grand pete tante Agnès mwana poto atongo tante Bernadette na Amérique d'ici du papa Fidèle bakwa. Donc batu nyonso vengo na Brazza na pesi bango mbote
ndenge tolobaka Guy Malela papa na Eline Malela mwana na na Bidja mbongo mobimba ya Congo o bazana ngona parlement petit wana gelarango azana ngona na Paris batu nyonso apoto na pesi bino mbote analyser en forme na zaka ngana lingana si ça na proverbe ndenge tolobaka mais faut plus absolument un programme ya mouvement le bebso mambo artiste et puis to kabana bon programme mouvement tolobi lobi to kutana $100 $4 na bateau bazana mbongo mais $100 mais bateau bazaboli 19 ndesiko to ya kobukanga ya ofele ya mbongo te metolobi na mutu nyonso ya ofele te bongo ko esa ya ofele na ndenga stratégie te ya ofele na ne to bata makoto moko to sai na biso ofele mais poto lo bana bato ofele to komo bata na onja na bana verni na mutu moko azoteka gâteau to sai na associé basomba de gâteaux zo bora te biso bongo te biso to yibisi bato ofele les 19 to ko bombarder nani parler du peuple wana to bombarder bangunyo oyo bazozala bacha de ya vient na biso les 19 to lubina bango bakeba na Congo mutamayela zate so mutamayela zalaki mbela komela biso ata un mai na février banda batu nyonso baza na mona musicien moko te na Congo asala compagnie asali loko moko boye po batu baza batu nyonso bayaka intérêt personnel kutu ndenge tolobaka na proverbe vrai patron bayebaka na bana misala ba misusu baza na bokese na bango ba musicien bavanda na ipeni baolala na sima batu bazotambola makolongulu ko dame zate me azofuta ba musicien $10 na concert moko musicien za para $10 bato mayelo wana yolo baka $10 azopesa bato donc keba mikolo stratégie na biso to lobate to biga tout puissant ya chendele les ali mikolo wana puissance mususu le 25 décembre héritier wata na stade de Martyr tokozala pana héritier tokoya susu biso to bige pona héritier ba gaulois bakozala na héritier susu danser donc le 25 tokolala lisusu wana tongo sa pona héritier toko chapoa mikolo ekomi makambo chapoa cha qualité mais chapoa donc tokoya su pona héritier le 25 ne stade wana ba gaulois na ba gaulois tokozala ana tentere tanga kutuna kozala héritier su mutu na biso grand chanteur susu on ba yemba pe ba demi tonte ba organité yo moko yebi eza kutu mingi ya olobate ba misusu wana ba faux chanteur courage ka wana c'est le scrum apparemment ba bi le 25 pay pour chana imka c'est le yo na ibisaki yebo yaza mutu na biso c'est le yo azosala makamoko lo basa isa neti mutu ezesala bien te azaka na poto yoka te ngani soko zo solola mabe na koyebisa yo mabe c'est le yo ayebika obeta na imika depuis kala ayaka te après 3 jours oyi siko yebisanga nanu il faut autorisation liboso nde okale date bato bayebi ndenge biso tokobeta le 19 tozwa déjà siko tant tokoya tozobeyebisa bato po baya déjà tozwa na bapapier ya sa esaka bafeti na poto ayebi ndenge baluwaka basali asala mamole epuis usele yo nazoyebisa ya bosana te asala mouvement asala okese na ye na kisasawa soki aye bato bazala na répertoire ya banzembo Bekan wana azwaki petit wana azobundana na ye nano esimi te bamusicien ne baza bafutere bakokoma na concert boye sele yo ati bayembaki nzembo wana na sol ale babeti yango na do bien na la bamusicien bakokoyemba te ozomona ezaka bien te arecrute bamusicien aza na okese na ye na kisasa soki aza na baconcert atako ya retard omoni neti fere ayaki retard na Côte d'Ivoire akati mbala moko arepete na bango mpo baza na répertoire biloko wana mpe esala biso mwa soni so bato baza bata koloba vérité omoni ngai so nazalaki ata conseiller ya nzambe mbe nayebisaka ye mpo na bambulu azobetisa bapasi ya bamandako mosusu eza na bamalueka ndenge eza ekende nakobanga koloba na ye te na moni ndenge mpe naoloba na sele yo mpo sele yo aza mutu na ngai sele yo tovanda sele yo la coste mutu na nga peno tovandi tozodame makamutu nazotia bazosala banzembo naza doki bato tozala me nga napesaka bato conseil napesi ye na ndenge abongisaka po ntango biso tokoya masolo ezala bien ntango ndenge tokoki te korate concert mais bato mosusu bamoni lokola groupe mese moto asali mabe nzoka yo ye retard epuis uselo ya banda ozwa concert yango neti baje abanda koloba ndenge kaka koloba mais ntango amoni mpena makambo yango eza danger eza mpe danger mais abanga na ye te biso tozobombarde le stade tokolongola biloko wana nyonso babala likolo tokolongola tokobombarde stade. D'accord, alors merci beaucoup, merci à tous nos abonnés. Continuez à vous abonner sur Congo. Mais napesa yango limero lipapa limero nde ezalaka ya Willy Musheni poshi molai 082 70 63 066. Je répète comme répétition. Il y a Willy Moucheni 082 70 63 066. Chimène dit Coco Napoto. Nalela Binofo. Toujours ensemble, Tozali. Mettre pas d'entrée.
na suki wana mikolo tobika toza na puissance moko ya tiendele na mema kambozeya tout puissance ya tiendele so bolo bango kisi so bolo bango normal tout puissance ya tiendele beta batutu matanga ebima lobi matanga ebima lobi tozolobela toboyi kolobela ngo mingi po bato bakokanisa te tango mosusu te tobangi te so toke mingi na matanga tokobosana omoi na eglise bayembaka esengo ekoyama wape koya tozalaki na esengo lobi tokozala na mawa mpo na matanga tokolobela ngo mingi te so tolobeli yango mingi bato baomodifie yango na ndenge na bango donc lobi matanga eza. Voilà, merci beaucoup à tous nos abonnés, on se revoit à la prochaine, de gros bisous à vous, bye. Proverbe esili te biso aussi ça na proverbe tolobaka na proverbe boye basi oyo balamba na restaurant bapréféraka kolamba soso lokola asukolaka na mabeleli bato lokola asukolaka na mai na restaurant balambaka ete epuis so na suka po tobakisa elengi ya mbongo baliaka yango na mwasi ya makango. Kavana wa Beatrice en décor. Benilo